Armée a récupéré 10 villages Oyo, les ala qui occupés na ba miliciens na Masisi, na province ya Nord Kivu. Pour la troisième vague ya Covid-19, et c'est nous qui République démocratique du Congo, Kalamingité a zo ba nouvelle mesure pour na koluka ndenge nini ya ko riposter contre maladie Oyo, les ali bongo décision Oyo bimaki après réunion Oyo. Mokonzi Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a voté kozala nango na comité ya riposte. Côté Moussousou, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki représentante spéciale ya secrétaire général ya Nations Unies Bintou Keita et Skabi Basolaki pour la citation ya Kimia pour la région ya Grand Lac. Côté ya Sénat, bango pe bauti ko adopter loi organique pour la CENI Oyo ezaki adopté avant na Assemblée nationale. Wana ezali quelques sujets Oyo toko développer na édition et le KNB News, première chaîne d'information en continu na Lingala Oyo wapi. Nazali na plaisir ya ko présenter bino édition ya vendredi 11 juin 2021 pe na souhaiter bino bon dimanche. Na côté ya Beni, esengeli boyeba ke nouveau administrateur ya territoire ya Beni oyo azalaki nommé récemment na chef de l'État na cadre ya état de siège akoti officiellement na ba fonction na ye lelo 11 juin 2021 ezalaki bongo cérémonie présidée na colonel Lumbu chargé administration et logistique na secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord Kivu. Tokozongela yango na édition na biso ya lobby mais esengeli boyeba ke kaka ndenge nalobaki na évangile ya édition oyo ba FRDC bauti ko annoncer que ba récupérer déjà 10 villages mokoka oyo ezalaki dorénavant occupé na ba miliciens nyonso oyo ba semaka terreur et désolation na partie SRP de Mati du Congo. Bolanda reportage oyo. Ba élément ya ba forces armées ya République démocratique du Congo FRDC ba récupérer 10 autres villages oyo ezalaki na maboko ya ba miliciens ya Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain APCLC depuis mokolo lobi jeudi 10 juin 2021 na groupement Bafuna na secteur Dosso Banyungu na Masisi moko ya ba territoire ya Nord Kivu. Ezalaki na interview moko oyo ezalaki accordé mokolo na presse locale vendredi 11 juin de 8 témoins qui ya na Baudouin chef ya secteur Osso Banyungu nde atalisaki yango ke ba village oyo nyonso ezalaki récupéré lors ya opération moko ya ba traque oyo ezalaki mené na armée contre ba groupe négatif oyo ezali actif na parti wana ya Nord Kivu. Ezali bongo ba village Luizi, Lise, Lubizo, Kalungu, Kashovu, Nyanja, Singa, Lambula, Embe Kimbwe oyo ezali déjà conquis na armée congolaise ndenge 8 témoins qui yana Baudouin azali ko préciser awa information ezali confirmé peut-être ba militaire congolais bazali ko traquer depuis jeudi oyo ba miliciens actifs na Masisi au cours ya ba opération oyo ba yaki ko récupérer 10 villages mokoka oyo déjà ezalaka occupé na ba miliciens APCLC ba miliciens oyo ba yiko subir force ya armée congolaise oyo achaki bango moto na ndenge ya kosakana te pe baye ko kima na destination moko inconnue ndenge 8 témoins qui ya na Baudouin azali ko expliquer awa autorité locale oyo atalisike pona sikoyo ezali bongo ba militaire ya FRDC nde bazali ko contrôler ba village oyo nyon surtout ezalaki récupérer na occasion yango chef ya secteur Osso Banyungu asengi na population ba se désolidariser na ba groupe négatif nyonso pour que kimia ya solo ezonga na étendue nyonso ya territoire ya Masisi poto yebiete population pe la plupart ba coopéraka na ba groupe armé oyo pona ko signalaka position ya armée pe misusu kutu bandeko na bango pe ba evaka kuna na yango armée azali ko senga na population collaboration soki bazali na besoin kimé ya solo ekota na SRP de Moitié du Congo ba dénoncer ba mouvement nyonso suspect ya ba groupe armé rebelle oyo peut armée na tour na ye aya ko tia kimé ya solo oyo congolais nyonso azali ko luka Kinshasa et l'équipe partout. Pour la troisième vague, il y a Covid-19 à la République démocratique du Congo et Sengeli Boyebake. Ba nouvelle mesure et qu'on allons annoncer bientôt dans le président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ça décision au outil kozwama après réunion au Azalaki na yango mokolo ya lobby na comité mobimba au bazali ko travailler pour la riposte ya Covid-19. Pour le reportage. Réunis
autour ya président ya République Félix Antoine Tshisekedi Lombo, ba membre ya secrétariat technique ya lutte contre COVID-19 pe ya task force présidentielle ad hoc basalaki état de lieu mokolo ya lobby jeudi na évolution ya pandémie ya COVID-19 na République démocratique du Congo sur base ya ba données présentées na ba service spécialisé. To noter une nette résurgence na pandémie oyo depuis ebandeli ya mois de juin. Yango nde eza ko confirmer que mboka na biso ezo subir troisième vague ya pandémie ya COVID-19. Selon ba spécialiste, nombre ya baka infectés na COVID-19 eza ko s'accroître na niveau ya ba hôpitaux. Yango eza pe lisusu dû na relâchement ya respect ya ba mesures barrières, lokola port ya masque, distanciation sociale, pe respect ya couvre-feu. Secrétariat technique ya lutte contre pandémie ya COVID-19, ya task force présidentielle pe ba service public mususu ya comité multisectoriel associé na rencontre oyo basali nombre ya proposition moko na chef de l'État oyo ekotranche pe ekoannonce badécision na ye mikolo eza koya kasi nyonso ekosalama na projet ya kopréserve population na baeffet néfaste ya pandémie oyo. Kinshasa eleki partout. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asololaki mokolo ya lobi na représentante spéciale ya secrétaire général ya Nations Unies Bintou Keïta et Sika Wapi basololaki mingi sur makambo oyo etali kimia na région ya Grand Lac. Bolanda reportage ya Naomi Mpila. Représentante spéciale et secrétaire général des Nations Unies na RDC Bintou Keïta azalaki reçu en audience jeudi 10 juin na cité Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine. Masona bango ezalaki axé sur situation ya kimia na région ya Grand Lac. Azalaki bongo accompagné d'un envoyé spécial et secrétaire général pour la région de Grand Lac. Bintou Keïta ayaki ko faire part na chef de l'État congolais sur évolution et mission oyo ba confia qui est na secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres mission et stratégie régionale oyo esengelaki etiam en œuvre pour na assurer paix durable na région Grand Lac africaine. Rapport yango ezali notamment na ba résultat ba consultation préliminaire peut informer chef de l'État congolais sur le point de convergence ou marqué consultation en termes de priorité ou soutenir matérialisation et stratégie régionale ou zongisa kimia na région Grand Lac. Na kati ya ba priorité envoyé spécial et secrétaire général pour la région des Grands Lacs atangi entre autres travail et médiation ya ko effectuer pour na ko favoriser renforcement ya ba conscience politique entre différents États concernés na kati babakisi lutte efficace contre la force négative ou etungisaki est ya RDC wutatango molai lisusu lutte contre exploitation et commerce illicite des ressources naturelles pour na kosukisa lutte contre COVID-19 Nandjela ya ba moyen pour na gérer pandémie pe ko assurer relèvement ya ba état ya région de Grand Lac. Action sous ya commune selon Yanzan ezali ko garantir rôle mingi na société civile na ba société des femmes pe ba jeunes donc femmes pe sécurité d'un côté pe jeunes pe sécurité de l'autre côté. Na o etali apport ya MONUSCO na prise en charge ya situation humanitaire consécutive ya dernière éruption volcanique ya Nyiragongo o esalemaki na Goma. Monsieur Yang a indiqué que mission onusienne na RDC ezo travailler d'arrache-pied sous houlette ya Madame Bintou Keïta kasi bango basepeli mingi na solidarité régionale exprimée na nzela ya kei oyo ba Rwanda ba réservaki na population congolaise oyo ekimaki éruption volcanique na Goma pona ko se réfugier na Kigali. Yango ezali point ya ko encourager kasi esengeli ko sala mieux pour la paix durable, solidarité et développement dans la région des Grands Lacs. Boyeba que nyonso salamaki kitoko pe bazali ko continuer bitumba na bango pour que nyonso ezala malamu na kati ya région des Grands Lacs pe na kati ya Afrika mobimba. Kinshasa et l'équipe partout. Sénat pena tournaye auti ko adopter loi organique sur commission électorale nationale indépendante CENI Oyoapi ezali ko permettre na ba congolais ba vivre lisusu ba élection en 2023. Reportage ya Naomi Mpila.
Sénat a adopté Mokolalelo vendredi 11 juin 2021 en seconde lecture proposition de loi organique réformant Commission électorale nationale indépendante Sénina Mokoussi. 95 sénateurs Oyo ba participa qui na plénière ya Mokolalelo ba voté à l'unanimité pour la proposition Oyo. Voter na ba terme identique na ba ndeko na bango ya Assemblée nationale Oyo bango pe ba examina qui en première lecture loi Oyo ko la transmise na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la promulgation na ngo. Lokola ezali lomoko organique ezali ko senga avis ya conformité na constitution avant promulgation na yango. Na bongo ekozala bongo transmise na cour constitutionnelle avant promulgation na yango. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ko disposer na 15 jours pour na ko promulguer loi Oyo. Soki na délai à 15 jours et salamité loi Oyo ekozala supposé promulguer. Kinshasa eleki partout. Bentesco, toujours dans le cadre de soutenir la population congolaise à Tchelbin au marché, Poto Blevita Oyo ba bébé et Mikolo Bazali Kolia Yango qui toque makasi bola dans reportage Oyo. Kaka ndenge amesana na ye kosunga population congolaise Beltesco aye lisusu na Blevita Oyo ezali poto qui toque riche en protéines pe vitamines sachet moko kaka ya pamba ya Blevita ezana essentiel ya ba éléments nutritifs nécessaires pour le développement pe kokola ki toko ya mwana na yo yoka. Blevita Oyo eza mélange ya 4 types ya farine. Lokola farine ya masangu Oyo ezali riche na ba nutriments ya énergie. Farine de bleu riche na ba vitamine B1 pour le système nerveux. Farine ya loso riche na fibre pour la digestion moko ya malamu. Farine ya soja riche na oméga 3 pour le développement ya kitoko pe pour na cerveau ya mwana na yo na misu. Kobo sanate ba chepe miliki na kati pour na calcium oyo ezali nécessaire pour le développement ya mikuwa. Poto Blevita ekopesa énergie pe makasi na mwana na yo chaque jour pour na kosaka na kitoko. Poto oyo ozomona Blevita ezali pe bilei kitoko pour na mikolo. Mais là poto Blevita pour na kobatela pe kokolisa mwana na yo kitoko. Beltesco vraiment musungi ya mboka. Kinshasa eleki partout. Lelo mokili mobimba bazali ko célébrer journée mondiale ya tricot. Tricot ezali nini ba détail awa na nomi pila. Le 11 juin ezali journée dédiée na tricot. Journée célébrée pour rendre hommage na travail à ba tricoteur pe ba tricoteuse partout dans le monde. Pe lelo ezali occasion ya kope sa valeur na ba vêtements en coton cousu parfois à la main, laine pe aiguille. Yango ezali belle réalité au génération moko epesaka ba connaissance na ba génération mosusu pe epesaka bango esprit ya créativité pe innovation na nzela ya basinga pe aiguille okoki ko tricoter nyonso lingi tricot serviette bilamba ya bana pe bongo na bongo. Après joli démarrage de tricot café aux acquis compétition aux États-Unis, lolo oyo compétition yango continue Europe sima ya succès à championnat de France de vitesse de tricot au salemaka na salon aiguille na fête. Tricotage ezali petit à petit qu'on ampleur dans le monde na biso lelo kobosa na te ke banda uta antiquité moto abandaki ko débriller lolenge nini ko tricoter elamba oyo akoki kolata na occasion ya journée ya lelo o mokili ezo célébrer journée mondiale des tricots. Toko senga kaka ndeko zwa aiguille na singa meka ko tricoter moi elamba bricoler moi eloko okoki pe ko se faire aider pe lisusu koye kola polobi ekoki ko sunga yo donc joaje toko senga pe la école bota la travail manuel ya kopesa bana yango yo et banda uta antiquité ko tricoter ezali moko ya exercice ezali ko fongola créativité pe ezali ko fongola bongo ya mwana aye bandenge nini ko créer elamba na ye moko. Tricotage ekoki kokoma pe compétition wapi baye bazali ko créer elamba ya kolata olebozelaka nyonso eutaka na Chine tokoki pe kokela na ndenge na biso moko po ezangi biso mayele te kasi kaka bolembu pe ba fatigue otozalaka nango kozelaka kaka mundele ameme na bino mokolo ya lelo pe
pesa valeur na tricotage et kosunga biso et kosunga pe bana. Kinshasa eleki partout. KNB News, première chaîne d'information en continu à Lingala et Sika Pito Salakaba émission Ndenge na Ndenge ko informer bino surtout pe ko divertir bino awaboye émission maboke émission oyo elobela spécialement makambono so oyo tel maboke avec Rose Okito mais bobo sanate bo s'abonner po lobby bo rater bilingi ngilingilité. Ba obi da elo wanzambe bakanga ngote na bino bobaka bongo bokanzambe ti elo wanzambe bakanga ngote ata peso moni nkasimbi kiswe pesa mele seke nzambe ga mtalinga ke dona nyonso ana nzambe dona na elo wanzambe ngene na Lisboa taka Lisboa pe groupe munene pa groupe munene ko je salue mon président Sobe Bambo Sikoza le roi du rire dona ye na makambo na zaki na makambo na kuta na pa président isangani. Et on s'est retrouvé. Oui, il s'est retrouvé. C'est quoi il y a Pongo, il y a bisabi sonano hein quand tu payes ça, il y a PK pour hein. Bon ça m'a ndenge moko bambo te siko za ya PK. Premièrement tout dans nous boy. Qui PK bo so on est bien. Beaucoup de gens est bien. Voilà ça venanga. Ba wana venanga pena to solane bien. Ba WhatsApp to kuta. Est-ce que ba to ba bino ba bozala ba rankine, c'est là bo kana raté yo ya ochela libaya et yekuta chela yo libaya po. Donc makambo moko ya bongo bongo. Est-ce que ça est solo? Ils est solo to moni mokile. Tellement batali par rapport ya corporel to zande moko. Et donc selon des bateaux mo raisonner la bandenge na bango. Mais pe na habité soki pa VPK pe na habité ya po mutema mutu. Na habité mais na ndeto zala ndeto sola bien. Abanda liboso nga na yo kutaye. Donc faut respect zala. Yaya, on respecte Yaya. Oui, c'est bien comme ça. Donc il bute na soki yaza ki PK donc nga ki pompo na olia bisika mo boetete. Ya olia nga pe na lie. Ba wo na pe wa banzonzi mo betukuta na pe bo moi ba bengi ki PK ba bengi pe nga pe ki pompo. Au moins. C'est quoi vraiment est-ce que ça là qui facile ya kokota na Lisboa pe o s'instabiliser vraiment na carte Lisboa pour na bi que kuna vraiment ça sera facile te pas bimsa on a monde art na te fait vraiment. Ah oui. Ils a qui peine passe ils a passé ba groupe nyo ça la peka passe surtout sur mutauti libande mo kota boye. Donc moi ba ya mon pe ba 12 ezala là mais au moins vérité vraiment et so ba linga ma casse président nga petit de la linga nga toujours donc grâce na yende pena na pe malaise pour tala président linga parce que le reste abatona no qui peut bon oui pour quand même moi makambo CCP ezala ki nango. Ah oui bon one ezanga te na ba groupe neso ba mabua ah ya esika bo président o tia bondeni o sala bondeni ezanga lango te mais ba bitumba mo SCC ezanga te metema nzamba linga yeno. OK. Nandi makambo pesi boy. Alors toza on a li PK qui PK ba ki PK qui pour pardon ya PK na bosani ya ki pour na pour raisonner o ya mwendo na o ya pembe o ya mwendo propre qui pour o ya mwendo propre qui PK o ya pembe lèvre rose le roi musunya tilapia le ga fufa ba Congo dema sa Jésus souris ya mama Maria aspect ya Abraham Moïse wanande qui punga. Est-ce que moi si akobi ko contribuer na kati ya libala na c'est-à-dire tango mobali azali ko pesa la dot yepe atie mo foulard atie mo nzungu ya ma famille topé atie sapato ya papa. Reportage Peggy Ilunga na Merveille Mobende. mobali nde akendaka kobala mwasi eno mwasi abala mobali enkoloba ke tango mobali azwi facture ya dot il faut asomba nyonso basengi na libala ye moko bongo nde elakisaka ke aza capable ya kozwa mwasi na ye eza te ke yo mwasi yo banda kosomba biloko ya libala po diminuer ba dépense ndeko mwasi yo kozala respecter te pe sans valeur surtout soki okutani na mobali ya ingrat ekozala discussion moke na ndako akomi korapelo yango soki azwi facture yo sunga ye asomba biloko ndambu po ekute ye cher te me na mbongo na ye moko tango akobanda kokanisa ke apesela yo mbongo akolinga te ke bozala na problème na libala na bino yango biso totunaki na population est-ce que eza normal que mwasi a contribué na processus ya mariage
likapo na contribution ya fête ya libala ou bien kosomba biloko ya coutumier en tout cas eza une importance que moi ça fait sambongo eza mobali faut ça makambo wana nyonso mobali faut somba biloko zino bakomaka na franco mobali asala yango na contribuer kaka na benvité na biso bakoya na kobimisa wa mbongo mpo notoyamba bapana na biso baoya parce que eza likambo ya ngai na mobali na ngai tobengisi bato mais mpo na kosomba somba ta lipapa papa na somba te mwasi asali bongo oza respect mobali orespecte te mobali apesa respect ndeni mpo bake tosangisi mbongo tosoki na ye libala abanga mwasi te kele soto bafama mwasi yango baoza bapese te na fama mobali bayebaka ke basangisaki moto akobala mobali ce n'est pas bien conseil na opesa basi basalaka bongo ya soko tuli yafandaka zelaka ngonga nde kobeta nzambe akosala o grâce ebie nzambe asala yo grâce kozwaka million kopesaka mobali mbongo otala kobala yo conseil napesi bandeko na ngai loko ndenge naza mwa likutela nga boye mbaya ngai abala ngai azwi mbongo nakesomba nzuu natia na osomba te eloko te non papa bon mwasi akoki mpenza kocontribue te mpona mobali abala ye mwasi acontribue en tout cas ekoki kosalema te mais bon ezotala conjoncture na biso ya mboka ndenge toza pour le moment bon moi badifficulté eza ebele bon soki mwasi aza nango eza obligation te mais soki mwasi aza nango peut-être asepe na mobali na ye to asepe mobali par rapport à projet à venir akoki kocontribue mais normalement non mbongo facture vraiment non akoki kocontribue vraiment mpona salle bafete soki aza nango akoki kocontribue mais mbongo facture il faut ezala pene ya ye moko mobali parce que eza mbongo oyo ezolakisaki na bali mwasi oyo mpenza ya facture vraiment eza vraiment impossible bon conseil nakoki kopesa bango ya liboso eza nani eza kaka ke bazala na soumise na mibali na bango parce que eza cas par cas omwasi mosusu mpe peut-être aza eza na bozwi mobali aza na bozwi te akoki kosala oyo ndenge motema nde ezosepela asala bon ya place wana vraiment conseil mpenza eza kaka ke mwasi akoki kocontribue te na facture oyo bapesa mpona mobali oyo ngai nakopesa conseil yango wana me makambo mosusu nayebi te ndenge nini babolingo na bango ekokendele oyo akoki kosala bon normalement eza normal te parce que bible elobi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme c'est déjà le fait déjà mobali alongwe à s'attacher na mwasi po akoma na niveau ya kosattache na mwasi c'est que amimoni aza capable ozomona lorsque aza capable automatiquement il faut azala capable ya subvenir na besoin ya mwasi na ya foyer na bango mais soki lelo par exemple basi bakoma kotia moi une partie parce que tellement mboka nano rien ne va baemploi eza te bagene bakomi to chômage ya tellement élevé à tel point que bayokani entre bango mibale babita ya tie ndambu nga na tie ndambu mebimaka ndeti yo moto tie babalani eza par rapport à crise eleki eza normal en principe eza normal te parce que lorsque mobala se décide habiter na mobala mwasi donc ye il faut ya na mbongo na ye apesa na famille mwasi mais so lelo basi bakoma kopesa une grande partie po mona mosu balingani bana baprojet ya vie mais mobala akoka te oyo ye aza nango atie pour que basala mariage mais en principe eza normal te eza possible que mwasi a contribué soki aza nango na bafete surtout ya religieux mpo bainvite na bango mibale mwasi na mobali bakozala eza mpo na honneur na bango kasi akoki kocontribue na dot te mpo mwasi amibalaka te tika mobali abimisa mbongo na ye moko mpo ozala respecté pour toujours na libala. Kinshasa eleki partout. Grande convention des femmes et des jeunes filles ezali organisée na bandeko ya église centre d'évangélisation charismatique pe makambo oyo nyonso ekosalema kobanda le 23 ti le 25 bino bay oyo bolingi bo vivre expérience pe puissance ya nkolo bolanda reportage oyo po bozo ba adresse pe esika makambo oyo ekosalema. Mama pe jeune fille yoka sango oyo olingi okola na liloba okoma mwasi blindé pe intouchable na monde diabolique yokanga bien. Département des femmes et des filles concurrentes, il y a centre d'évangélisation charismatique SEC na Mokuse na assemblée centrale de Kinshasa
oyo ezali kokumbama na mosali ya nzambe ya tongo Pasteur Léon Richard Ilunga oyo ba organiser pona bino suka na convention ya ba mama pe ba jeune fille oyo ekobanda mercredi le 23 pe ekosila kino vendredi le 25 juin à partir ya 15h30 ti 18h30 awa na avenue Irebu A25A na quartier Matongo 3 na commune ya Kalamu référence marché Kowet non loin na rond-point Victoire oyo bino stuboyebi otunanga nini convention oyo ezali na thème ya la femme et le miroir basali ya nzambe ya makasi oyo bakoteya awa ezali bongo mama Céline Mwata oyo azali kokumbela département des femmes concurrentes lisusu mama Rose Pasco pe na suka na yango mama Esther Kabedi basi ya makasi oyo bafandisa liloba ya nzambe bango nde bakoteya bino maloba oyo ekokotisa bino na kati ya ba promesse na bino pe bokokoma ba vrai guerrière yo mutu okoma mwana bitendi ya satana tala esika okozwa mayele pe okozala revêti na bouclier céleste oyo ezali maloba na nzambe po okoma ekila na monde ya ténèbres o tolobaki te tolobi rendez-vous yango oyo ya kozanga te yo mutu ozali na ba problème ya ndenge na ndenge ba solution ezali awa kimambangu po ozwa maloba ya solo oyo ekofandisa yo na kimia ya libela po na vino mobimba Kinshasa eleki partout. DSMP a vu revanche na ye mokolo ya lobi jeudi 10 juin 2021 na stade Marty esika wapi Aniati bandeko ya Fibo 1-0 ezalaki bongo na compte ya Coupe du Congo oyo bandaki mokolo ya lobi pe bango nde bafongolaki championnat oyo Soni pe mawa FC Renaissance éliminé. Darin Claire Motema Pembe a éliminé qui Football Club Renaissance du Congo na 56e édition ya Coupe du Congo après qu'on s'imposait mokolo ya lobi jeudi 10 juin na stade de Martyrs na score ya 1-0 na match moko oyo ezalaki très difficile pour les deux clubs. Unique réalisation ya partie oyo ezalaki œuvre ya William Likuta na 75e minute oyo et permettre na ba vert blanc ba réussir commettre ba orange hors d'état de nuire, c'est-à-dire libanda ya course pour la qualification ya coupe ya confédération africaine. Na bongo 2MP a zui revanche na ye sur Renaissance oyo a gagné qui est 2-1 pour la première fois na histoire depuis équipe oyo Salama le 25 avril et l'équipe lors ya match retour ya championnat national ya Linafoot. Kasi na ba rencontre mususu Academic Club Rangers ye a s'imposaki devant Kungu Pemba na score ya 1-0 alors que FC Luburoye a éliminé Mouniango FC na battu Robi na 5-3 après match nul oyo ya 4 buts partout. Très concentré sur cette coupe du Congo. Merci pour la confiance et fidélité au Bozali Kolembati Kopé, c'est la première chaîne d'information en continu na Lingala. Au Wapi Tozali Kosebe Moussala Kitoko pour nous informer d'une manière très professionnelle. Merci. Na rédaction ya Warrior na Moni Wapi Naomi Pila Azaki chef d'édition P Azaki secondé na Merveille Mobende na caméra o Nazali Kotala Boy Hervé Zaka P Awa Boy Peggy Ilunga papa social P na régie réalisation oyo bozali komona mosala kitoko ezali kosalema boye komona ye papa Timothée Kaimbe oyo azali kofandisa mosala avec un partenaire idéologie. Merci ngai na bino tokokuta na mikolo ezali koyama boyebi toujours coordination ya Grand Lion ya communication Jimmy Mukendi Chimanga Kinshasa et l'équipe partout. Oui magazine Kinshasa na biso réalité ya bana réalité ya bana kino